Longola kasutana na teleme na lakele mutu mabe. Papa sango pardon ko lakela nga mabe. Nakotika na kikalankaka bwangai. Nazo yebisonde Papa sango pardon ko lakela nga mabe. Mama Maria tala mwana bwangai Dorcasa ya yeko tala lelo papa sango ngai na sepeli makasi ngai na yibisa ko punzambe ata yo makope ko ngai basa kitoko to yebi ngai na kweka pamba. Longola kasutana na teleme na lakele mutu mabe. Papa sango pardon ko lakela nga mabe. Nakotika na kikalankaka bwangai. Nazo yebisonde Papa sango pardon ko lakela nga mabe. Menga na yebi ba soutien mbe uta ba couvent nga na yebi ko uti couvent OK. Ngai rebel munene. Nazo yebisonde ko bwangai. Ngai na koma sango ngai moko. Nazali na basi 10 pe nazana bana 15 moko na mama boye. Papa sango basi ba makangu eza wakutu basi kana kontaka mwanda siko ba makangu ata yo moko Église bwa biso pe katolika bakoko tala bakoko bebe kasi ngono to sona ndeko bwangai mwana bwangai Moise Mbeya na uti kokomela ye Moise Mbeya za mwana mwana bwangai. Mais bizarrement le longtemps bien que ba longolo na catholique ba kende na ona na nini na disons na réveil on peut accepter kuna ba bébé na ko bomande église bwa tout na bandondo na ba siège partout ndeko bwangai soko ye na bandondo vela ko mona siège bwangai na kishasa a paroisse ni za la na ba bar aposa na tanda bilamba bwangai donc atandi pe bilamba boye yo kanisa kenene papa solo salambo jo boye ezainde bilamba azolongola bilamba bwangai na singa. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Fidèles internautes, Bombo Tenabino, partout côté, et Zomi Bino, Nakangi, tous les 4 coins du monde. Et na Pessimino Bombo Tenabino, Bombo Ningaka, la femme qui changeait la figure du monde de Dorcasa Ngoma et Mokondi Yamasolo, toujours dans l'émission Nabino Bolinga, pe Oyobo préféra, parole de vérité, Oyo et ce la cabino, information, il y a solo, balobi, Nazana, limite, c'était partout sur ces informations, et Zali, Nazawana, pour na kokota, pour na kolugano, information, merci Nayemoko, papa de papa, descendant ya Fumu Kimbangu, évangéliste. John Israël Makiese, on a bien un ministre de défense na kata gouvernement yalola et aussi merci Nayemoko, président correct du pastoral, docteur Levi Walelo Jackson onga bengaka Motonzambe pourquoi pas la yemoko Nella Finda la patrona Mokuse ata le départ balobi moi ça mokuse alekin tabana lengi babi invité na biso ya mokolo ya lelo abengam na kombo ya Papa Sango artiste oyo ado sala makambo ado sala fierté à la République démocratique du Congo. Papa Sango les lots ont découvert Papa Sango, maman Marie-Hélène qui babou ba condamnation na côté sur le côté Zoamio, tala kaka papa za papa au père de papa na yo ba condamnation na yo. Papa Sango les lots ont découvert Papa Sango a outi na couvent. Papa Sango abimeli wapi
oebité lelo soki papa sango osanga délivrance yo nyonso moko découvrir ngo na masolo na biso ya mokolo ya lelo papa sango mbote ndako bwanga ibebe yoka bebe oebité ngai na sepeli makasta unazomona o parce que ngai epai bwanga ya ezalaka ntango naza komona babebe nayoka nsai Yeah. Oh. Tana pusana na mamukebe. Ndeko bwangai. Ozabalamu. Naza malamu sango bwangai. Mama Maria, tala mwana bwangai dorokasa, ya yeko tala lelo papa sango, ngai na sepeli makasi, ngai na ibisa ko nzambe ata yo makope ko tuna ngai basa kitoko to yebi ngai na kweka pamba. Makasi mama Maria, kanga mesu bwangai, ngai na mona makambo wana te. Ale, kombo bota taba mama poli mo santo amen. Papa sango menga na prier te yo mama prier aussi si fallait ça la ngasi. Ngai faut ala connecter na ngai ndeko bwangai. Donc c'est nga de connecter na papa sango. Vous avez ndeko bwangai. Merci beaucoup. On a derrière la caméra Marci Mampunga, Balobi, Maboko Trépied, le seul caméraman ou filmera film à Jésus. Papa Sango Bwangai. Papa Sango Bwangai. Balobi dans le Congo ne tombera jamais. Ceux qui t'ont invité na biso, Mbala Liboso, na plateau na biso, faut mettre le parcours na yo. Papa Sango. Papa Sango pardon, nous avons Papa Sango kola kilanga mabete, bino basala nzambe bola kilanga mabeba mba. Nga to lobi bonga na la kilanga mabe. Ndako bwangai. Ngai na longola kasutana na tele pe na la kele mutu mabe. Papa Sango pardon kola kilanga mabete. Na tika na kikalanka bwangai. Na so yebiso ndeko bwangai. Papa Sango pardon kola kilanga mabete. Banga te solo la boyo ndeko bwangai. Naza monzimi. Papa Sango bwangai. Papa Sango bwangai. Ndeko bwangai. Papa Sango bwangai. Bonye na lusuba ngeba papa sango bwangai, papa sango abimeli wapi, papa sango azanani, papa sango betela biso na parcours na yo. Ndako bwangai bebe. Na sepeli makasi na bayenyonso bazali kolanda parola de verita. Boye baete papa sango azali congolais lokola bino. Azali congolais. Yazali artiste bo bino humoriste pe comédienne. Ngai na bime pa ya mutu moko te mama. Ngai na bime pa ya mutu moko te. Ngai na bime ngai moko. Ndeke. Ngai na bime ngai moko ndeko bwangai. Donc na bandaki na ki Elda Siroka zali mwana mobali ope abandaki kosala ba video ebele talama partout. Imagine Elda Siroka zali mwana liboso yo asalaki video ya coronavirus wana RDC. Na oya priya nzambe yo zenge bosenga pe maitoko mama mitakala makama ndeko bwangai bana ko na otanga kombote ndeko bwangai na tika kapoza. Donc ngai na bandi kosala ba video bwangai moakala kaka na 2020 na décembre ndena yake ozwali kanisi na lobi na comédie bwa biso ya RDC wa esengeli bwa yo oza na cache moko. Voilà. Cache yo tango bato baza kotala bayebi ke no wana mutu tel ozomona ezali bongo ndena yake ko kanisa na komananga ya tasango ebandi pe lelo te mama ebandi lelo te tango yake mona muketa ngana zokola zakina kaka botosi ebele kubanga bana basi ngai soko tinga mwana mwasi liboso bwangai boy nakopaka tambango nazaki kimia melelo nzamba sungi tamu na komi comédien na milobeli pourquoi pas na komana ngai sango parce que na quartier bwangai pe babanda ko binga pe abe talanga yibo. Mais papa sango disons menga na bi ba soutien mbe uta ba couvent na bi ko uti couvent ngai rebel munene nazo yebiso ndeko bwangai ngai na koma sango ngai moko na mi komi sango na couvent te elo to kenda donc comment ka sango yo moko ke bande ko bwangai mokolo moko na kenda ngai na sali 5 ans na kati ya petit séminaire na kolokoso na bandondo vela 5 ans tango na longe wana na kena fatondo na sali 6 ans na kolokosa babengana nga parce que na sentaki mineur moko boye tango na kena kati fatundo kuna boye na salipe mo quelques années boye na kimi pourquoi parce que na ki ba prêtre wana ba téléphone boa bango ba sapato boa bango non songa na kimaki omoni tango bazoboma ndeko bwangai mona bwangai bakanja kasi wana bisu to za basango yo to sala intervention tango na bomande ko biso bakanja tango to koti boatu wana to kende na mbanda ka boye ba yebisi biso allo papa sango na kina ndeko bwangai abe matie na kati ya boato tango tozokende maleme bona kati ya boato pof boato etoboki veke ngai na sakana biloko bwanga ya kati abe matia dindi ngai biloko kati betika kikala makalamani yako na limwe wana papa ça va moto na ozaba moto na ndozo na ozonga na musika ndeko bwangai ozaba moto na limwe wana mbala moko nzela mbandaka
babenga besenge no bakanda déjà kofi na regretté makasi soki te balinga baboma eta ozonga te point mais ngo sala moi kano rapidement bozo na yo kozonga batango entrée ya musée kasi nga bazaki soldat ancien combattant ce qu'on peut pas sans to comprendre te yo moko ozaki na couvent yo moko soldat tant pas ancien combattant yo moko siko yo juste oza ndenge no ancien combattant tango entrée ya afdel wana nga pe na kati wana tango namoni ki bitumna bitombo ezokende mabe bakoya kobomanga na kotika babebe pamba esengeli bonga ina kima pouf nazongi bandondo vile nazoyebisa tango nazongi kuna natangi mingi congrégation catholique yako tinda mbongo po ete totonga ba ekola totonga ba hôpital na bandondo ville ngai na mbongo wana nabi na détourner yango mbango na kimi na France na ke na France kuna natangi nana kosio natangi mingi na France yango zomona ngai kotange bele mutubu ngai sala kasumala mute ozo finga ka bato ka finga pamba parce que mais ke bana zaki pe professeur hein papa sango pardon vous êtes sous professeur vous êtes professeur inulu oneni na Lubumbashi université de Lubumbashi nazo pesa kutu na cours nini papa sango na pesa icosibologie wana cours to expliquer batu comment mama tango zo bota mwana arranger mwana likosi boye malamu mama te moko tozo mona lo batu bazobota yo mwasi likosi munene mobali pe likosi munene bolingo botela biso nane likosi sinologie likosimologie likosimologie bondo pesa ngundeni nazo pesa ngamo na tele liboso likosimologie zali kuro bwanga nazo na mbunjumatologie teto bana likosimologie zali konga na pesaka na yebisaka bandu bana bwanga ya basi pe ya mibali tango boti mwana kamata mutu boye bongisaka ngoma malamo po ete sala malamu mbunjumatologie zali kuro tanazo pesa batu mama mundi basa mbunju bazali hein ozomona yo mwasi mbunju mobali pe yango na finga bomba mbunju bwa bango ozomona mwasi mbunju mobali pe mbunju ozoyebate bolingo bota biso nani ngoma mangengenge to nini okomona mobali mfusu mutu mabako lobi oyo mutu mabako lokola nzela bandondo vila te bande ko bwanga yango ngana pesa ka bakoro wana po ete na bisabino ndenge na matama mologie eza kura matama esengeli bwa yo siti basi ngena sepepe na matama ba makasi na suka ko o kamata carte de vista bwanga ko na couvent papa ça on na couvent bino na couvent na senda ko bwanga na couvent to kasa o sente na mwana ko obi ko sente mwana ko nazali na basi 10 pe nazana bana 15 moko na mama boye papa sango basi bamakangu eza wakutu basi kana kontaka mwana siko bamakangu siko ngana tuni bamakabata basi 10 bana 15 wana encadre bondenge etalinga ita ngai sifika na boti mama ko boti eza pasi usala makasi ndeko mwangai siko ngai na boti na koma siko no yo mwaso bana kiloka kimo zo lobelo ko makote sikoyo ngai na sali ba démarche wa musale bele na toke bele yo sengeli boyo salini ba démarche ko te demande wa au côté des mandis va passer c'est pas ma mère pas ma bébé yo nzamba ba bébé ngai côté ba wana point faire bébé ngai atoye bisinga papa sango teka carte de Notre Dame na côté kango siko na kata catholique na mona ba mère trop siko ba bébé bazana ba ndako bwanga oyebike na auto sala demande mo kala mingi nazo benga ba koko menyo so na katolika nazo benga ba koko na catholique sundeni papa atayo moko Église à biso pe catholique bakoko tala bakoko dikoke bele ngai nazo komilo bela bakoko ngo pe balinga kapenene kasi ngo to so nande ko bwanga imona bwanga imoezi mbeya na uti kokomela ye moezi mbeya za mwana mwana bwanga nazo yebisa yo na se plaka na musala boye makase musala na ye ayembaka malamo ateka pe malamu vraiment wana basali bana bwa biso l'église a réveillé kasi yango mukolo wana un bon prédicateur de yango ngana komela ki mukanda na imeya na ebise ndeko bwangai Moïse Mbeya yo pe na église ba yo ba bebe bazala ka bele mado kasa imagine mukolo wana ngai na lati cash nati na meno na keisite betela na koti boy batu bazomanga bana ba bebe na bi wow bavanda pete baketanga na mwa bali boso boy ya mama mokazaki liboso wana tala mamfuenga azo balusa boy ngai na kokite oyebi nini na bwaki
nakamati biblia bwangai na bwaki yango na se ngai pe na telemi na komo bina te cité beta babebe bazali kuna kosakana te biblia sentiment te alors nazo yebiso ndeko bwangai te yango na senga kiye ye aya na église bwangai ya katolika ngai na komo kopesa ngai malongi na banseignement na cité beta offrande bota no katolika na yo lingotika ba oyebi ba mère na batia offrande bien ngai na lobi boye ngai nazali sango ya kibulelo ngai soki babebe batondi ata babebe batie bango offrande ngozo ya déjà boye okomona liboso bakomi botia offrande avant yokota ngai nazali ko ba pasteur boabino te bozo bondela bandeme mingi pona kotia offrande ngai epai bwa ngai soko yebo kokuta sango maleme okokuta kitunge fandi wana liboso otie mabonza po okoti soko otie mabonza te ngai natunaka nazobenga alo akolita alo mwana tel nana tema bonza te sobika mutu tel tema bonza te na kei kuna notika mateya na kopusa na pembeni bwayo na longolio lokolo ya sapatu soke pe lamba na longolio alozonge bwayo mais bizango lelo so babike ba longolo na catholique ba kende na ona na nini na disons na réveil o ko accepter kuna pona ba bebe na ko bomande église bwa tout wana olinginde papa sangwa boma ngai nazali sango standard na pesa kama mateya na pesa kama malongi na église bwanga ya katolika pe na pesa ka malongi na église mususu babengisa nga kutu na utukoze msamona moko bo Natasha babengisa nga na église moko bo na kotanga kombo bwango te tanga kombo mission za parole de vérité otangi kombo ka na église faut tout faire attention na yo po na mono za na mulimo ya vraiment ndeko bwangai nakendaki na église mobo église en combo na ngonde na kombo obi ke na RDC toi na église papa mo yoni kombo église o mo nyo ko sa bize merci beaucoup moi papa ça nda bongisi ko ba te ndeko bwangai na ko saute biso pe RDC to na église mo mama ko lobela mo ko lo mususu yo moko o pe ecclesia o flamingo mo mona ngo lokolo église ndeko bwangai te na kena to dem sa Natasha botenga mapasa mwana ngope nazo kama azunga te azu akoliti bwangai nako mwana ko bomae yo comment c'est possible ngai moi c'est bwangai bwangai akelo ko kama telonge bwayo nambunju ko mama basango nazo ebiso mama bwangai kasi lo epesi ngai kanda izali ko na basi mususu yango na epesa toujours conseil na bana bwangai ya basi bipa inonso bino bozali komo moko utotanga ko monani ya moi surtout tanga kama itawa ngana tangi kombo mutwa bebe mo utotanga kombo boye boy Nela fina la patronne Nela omoni baso loka Nela Nelo zola ndanga itana monjo boye nanga malamu sikaka kuna likosi boyo tala arranger bana bayo malamu mwana bwangai yango na lobaka tende ko bwangai bino basi esengeli bwa bino boye ba mibali nini bokoki ko bima na bango ozomona yo mwasi mo bimba kindumba okende ko linga Patrika okende ko linga Christian okende ko linga Josepha okende ko linga soki ya André ya Rodrigue bakombwe bele tango ko bota mwana zu misu ya Patrika azu mbonju soki ya Rodrigue azu matama soki ya Christian pona nini bongo ndeko bwangai pona nini botika kindumba menga luba ngone klesa bwangai sala kindumba sala bwayo kindumba klesa nini klesa nini na monde ezako ya kwa accepter kindumba klesa bwangai paroisse bwangai paroisse les anora ngala za partout na bandondo na ba siège partout ndeko bwangai soko ye na bandondo vela ko mona siège bwangai na kishasa paroisse les anora na ba bar na ba hôtela ngai na pesa kama tea bwangai partout na ba flamingo na malongi partout na paka juma pe c'est tout na paka dozo papa juma yo za danger nga na bongo makasi o bangai pona nene na moni za danger na paka to ko ba komisa ngai abonné bwa bango mokolo wana zoleka na moto ti bakanga ngai na moto papa sango koleka te yo ya kaka imagine ba mama wana kala ezaki sona pesa mama 2000 boye bazo wela ngo mingi mais ile koma 2000 tata moi 500 fois 200 fois pesa bango zambe changer nazo kosa auto ndeko bwangu ngai nazali sango kibulelo ya sango kibulelo ezali nyango papa sango kibulelo sango ya kibulelo ezali sango oyo alingaka makambo ya kibulelo makambo ya kibulelo ndeni ngai nazali lokola sango ya kalata basango akazaki basango moko oyebisi papa sango boboto azongisipe bondeko nandenga kimia nga nazali bango te ngai nazali sango soko so nga mona neklesa bwangai na lobi bana bali bota tata bo excuse boboto
bandi bazong si bonde côté bande ko bangai na ko kita na kamati marto azo tête la bino maboko moko bazong sani mais bonde ko éducation ngwana tende ko bangai wana éducation sango ki bolé les ali sango oyo soki yo tielo kolo ngai pe na tielo kolo oh sango wani ngaka ba bébé nzamba ba bébé balobi papa sango dadi nzamba ba bébé donc papa sango yo vraiment Daniel n'a pas ce numéro, la fille de la patronne a beaucoup de Paris, mais non, bang pour yo, Nzamba. Ah, chikala. Non, 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 comme ça est fidèle. Non, so yebiso mama doka ça. Comme c'est fidèle dans la bébé, bazo benga benga ngani. Ah, ukosi. Non, so yebiso. Ukosi nga, wana ukomo kosa. Azo déranger ma casse, ils aiment ça. Allô? Ah. Vanessa, yo bo makanga ye makase. Déjà combien na couvent? Na déplacé que moi mon qui épiscopote cardinal auté ko benga ngai tozana réunion na cardinal awa sala boy kota na chambre yo sokola déjà mi bongisa mi tandama déjà ngai na zoya ah ko bangelo ko mokote na yebisaka yo mikolo manso ngai na zelo kola fali lipopate ko bangelo ko mote mona bangai mi bongisa sokola malamo ah longa taliko sibwaye mama oh na bossa nikuto zani émission Papa sango wana ba bébé te ko ba bébé on ba bébé kana maman to en pleine émission ba bébé ba benga benga ko de ko atana zani ko na kusala misa bwanga ibo suka bébé benga ngai na yamba kana no bébé nazo ebisa ote bongo mukolo wana kendaki na Roma tuzaki to solo na ba konzi ya Roma kuna boye basi ngai papa sango tolengi pe to pesa yo ekleza yo kamba Rome mikolo na bi wana silit ba ma sœur nyonso ba mamelo nyonso ba kuma yangai ngai nasakanda kate yao ngai pe mama Maria kindumba ngo changa ibo nini longola ngai kindumba mama point faible yangu wana ngai ata oye maboye keno papa sango kabela ngai $1000 non kabelo soko zali bébé mais na moi je papa sango plus pas va kendo kabela pe me wata $100 et ça na melote wana kanisi mwana bwanga ireba rebo ayembe boy olinge yo lia biloko bwangai yo pesa libongo te ozomon komini sango bwangai tolingi te balelo idon na yo lelo poko masango idon na yo zalinan papa sango nano alingi na komisa la yemoko na idol na yemoko voilà parce que na début papa sango soki soutien mutu moko te papa sango aza ingrat papa sango amoni ke soki mutu te la travail lokola vie nanga vie de loin tant que moi na muke na elle de sirok na ko envier trop na biki non un jour pe na ko na ba succès vient na za nango d'accord osomon vraiment ba vient ba baron sa kukel ba grand ba représenter ka biso bi pa yemiso baza tellement ébélé ba ve ma viokele ba ve sudiata ba ve baza tellement ébélé OK non le lopo que non papa sango tanga ba kombo ba vie nao na mo tanga ba kombo na bango pourquoi parce que ba ça da fierté na biso donc ça n'a jamais irreconnaissant ya ko bossa na bango vraiment na pesi bango d'abord président vie de loin place à Limbote donc na mona boye Sevinongi bambote boa bango donc il faut que vous en respecter ba grand na biso wana et que c'est pas un jour ba toi mona papa sango a jouer pe na ba vie na biso wana avec le temps zama ko sungana vraiment et merci beaucoup papa sango balobiki papa sango banda monaki mobiki ici ala ta soutane mobiki ici ça la système à Yesu babi non papa sango alandika mobiki ici ba ko mola ta soutane ye ba ko saka netika ka basango banini wana nga malobi te ngaza na nga songi point.com OK waneza o bango balobi anda ko bangai ezali oyo bango balobi en réalité mutu na mutu azana vision boye voilà mutu na mutu azana vision na lo bango lelo boki ko sala eloko moko na mutu mais vision ekeseni chaque mutu azana façon boye ya komona makambo boye mobiki si ko ba uti ko loba ye komo boye mobiki si très mon côté ezali entre mobiki si na basango ozomona très mon côté ezali entre mobiki si ce qui na moine de chaque mutu na vision boye ozomona mama basango lelo tebike basango balata ka sultana komona sango na cheneta komona sango na chapelet na moalineta boye ozomona mama kasande ko bwanga ito mona kabiloko wana te chaque mutu na vision boye donc ngala naki mutu mokote ngaiza ke nazali artiste et humoriste na milobe no na niveau na komi boetike na tikela pe na caché bwanga imoko yango vike ta na kokola na pe no ko mwana ngai pe abeta na ki mwana muke mama bwangai
kasi noka bilengi ya babebe jamais nakuma na ngai ya be tant na gimona mukie na comme le bel non non tant na comme sikoyo comédien na le bel non non pourquoi ne plus pour rendre hommage na vision Bwangai tant na gimona mukie na koma na ngai sango na lancer vidéo ya liboso de ko Bwangai et pesi moto. Oh. Ah, vidéo liboso la 5e titre kana ngozaki ni. Vidéo liboso zali que non un prêtre impoli. Voilà. Donc ezalaki boye babengi singa émission moko na nzela nazo sala émission boye mbala moko ezalaki na mutu moko ezalaki na sima bana ko fina chombo boye abala ko mbona bete pufa totinga na yo tutana tanga totinga Yesu Kristo natalie na bosa ni kutu ke na sala émission na komi ko fenga ye to fe boyo be boyo motema boatata pe ba mo wa yo bo pe ma boa kimia ta moto boye. Tant na zongi ils ont des missions to katika scène kaka wana ndeko Bwangai tango to lancer yango boye meza ki moto yango nde bimisi papa sango makasi yango etamboli tango video wana etamboli mokeli mo bemba etamboli ba vie ming ba yebisinga petit boy so buma biso makasi lancer na di video total nan na lancer ba video muso sale moto eteli papa sango par-ci par-là mais papa sango mama nebi ke ba sango balatara disons ba nini Baitol baluke belebele chapele na kingo sikoyo komi na lito isundeni na chango na lito parce que moni eza mukie nanu na mutu Bwangai ezokoka te na maki bebe moko bonangi na former ye akoma maser Bwangai yango soko comme elongaki pa Bwangai na bendi yango mwasinga mukie na latisi na pesi baptisimo ya Elimo Santo tango akamati baptisimo ya Elimo Santo na bi okoke na pouvoir Bwangai te na boy tango kende kuna mibali bakoma kulanda no mingi pourquoi parce que olati chapelet ya papa sango ngai soke loko na simbisho boy eseleti non simba te ona moyo za bagwana esili mama eloko soko simbiango boy bas mibali bazolanda yo pamba okomisi mibali bazoba nazo yebisa ote bon mukolo moko mwana mwana otala ngai papa sango pesa a jogo esinga papa sango joueur ya nini ya vrai club wana papa sango tuzobeta na mazemba yo pesa ngai igwa ngana ebisi mwana Bwangai bon ngai na ko pesa ogwa me pesa ngai $500 akamati mbongo apesi ngai $500 na ebisi mwana Bwangai kasi na condition moko yo kotambolo wuta kingasani makolo ti kokoma na quartier 1 ko tuta mutu pa tuta otende ko Bwangai wana condition ni na ebisa ki ebongo na ebisi kende oyebi nini akomaki même pas na makadam katanga zobi maka libanda boye ba petit boye ya quartier baye vie courir ke parce que ce moment to boksa courant aleli mbongo boye ndeko Bwangai nga basaka na ngai ta papa sango ndeko Bwangai ko pesa mutu condition ka tuta na mutu te wana za condition ya Pascal pona yebaki te ngai pe scrum nene na yebaki soki na pesa condition oyo mibeko oyo akoka ngote ndeko Bwangai tambola na Pascal omona makambo mama mukolo wana ngai nazotambola na Pascal nazotambola peke kebatole oh ngai na bitole nini nabaloka boye mutu yebona biyo buntu boyo keba basaka baje wana makasi mama embouteillage ya bapuso embouteillage ya bato na mituka bamboto biso nyonso embouteillage bongo sikoyo bon na elo mangana loba na loba ngo papa sango siko corona kina mboko yo na corona ça déjà bongo ya suden na kuzanga ita non ndelo banini kendelo biena corona ezate corona ezali mama kasi pa il banga ezali te yo bi boye yo bi ke embouteillage na Pascal ba moto ba pusu ba bourette batu na mituka siko so corona ezaki na mboko seka corona ezana wote mama obosa corona ki ma solo corona ki ma ba folo imagine tango bazoza bakaya belebele kaka na Gombe kaka soki wapi est-ce que domona changuka yebisa nga kan no mona changu mama Bwangai corona ilinga kaka place au propriété zali mais oui est-ce que ilinga pena ba pauvreté mama Bwangai na Pascal corona sifo de bengana ngo sifo de Pascal ko bengana corona musika yango zo mona keno na Pascal biso na changu koto corona vomeza nango te ezana ngo na RDC biso na changu ezana ngo te mama Bwangai kasona lobite poso zaki na changu mais na zandweza on a yebite kuna benga bebe Bwangai sencha na tuna bebe kuna corona mozali soki mozali te ngala bia ko tuna changu ponga nafanda kana changu ngana nafanda kana changu na hizo na changu tunika si seka na zandwe zali ngai na kolonga mazando te
na lubika ko na kotuna bebe bwanga isentia ina ko pesa nga po atekala na zandu na tele modi kabo na zandu wana o papa sango lelo bilo ke ba sango bosanga na luke bosale po ba sango bazaka très fort hein boza makas bosanga na ke moi pandémie opende li moi eloko ezali mingi pona biso basango mingi mama ebike biso basango ti to bukana to komi ko boya koloba boye ezali parce que batu mingi baso pesa so valeur mingi te. Comment basango bazaka na valeur hein oui toyebi yango basango to yaki na valeur na kala kasi banda bamboto mbote koma mingi makamamboka boye biso bakomi ko pesa biso susu maloba lisoso te mama bwangai ozomona wana makambo wana na lingi mingi na detail yango mingi vraiment te ezaki corona oyo maladi mozali bwa bango kasi sengeli na bakonsi ba biso ya mboka ba sala oyo bango bakosala ngai nazali sango mama te moko ngai na kibo mama beba bangai te olo sanga mama ba corona sikoyo ke baba yo mama bwangai mais tuna wana ko tuna ngai yango te corona yaki na mboka ngam na mama yango te na chango toza malamu corona mozali te soki ezali kote ezali kuna ba gomba na ba wapi kuna ba parti biso koto na chango ya capitale ya Kinshasa ko ba parti biso koto na chango siko na tuna te po ani ngana toza na plateau siko na tuna te po na nini ngai nazomona lokola confusion kota makasi wapili na kina marton nini oya nango papa sango pa marton nyo oba ngai na salaka soki journaliste zo poser ngai mitune se pesi ngai te mama nako punjo gorge o punzanga gorge na ndeni papa sango tuna yaniki poata ya kinoiserie na gogola ye na bete mana seke ngai nazali papa sango aso tuna ngai mituna o papa sango poni yo lingaka na biyo ke babo na gogole pe na bete makasi bon et ça interdit ozo toucher ba place angwa c'est interdit que nazo boya ko beto ka po misu boya ezo bipenga yi makasi c'est interdit et là tu soutien boy soutien boy ke olinga mo est-ce que ça a sens mama soutien boy ça sacré sacré berse mais ngai moko na milata yango mama bi ke ngai na zo ba formation belé na petit séminaire même si na kima bamboka kidi na ke koma Paris na ko zonga boye na mutu bwanga isaka sumala mute parce que mayele ki makase na za mayele ko papa sango olobi ke otanga mi mutu ne sala susu bientôt ça c'est ménage tende ke babo ayo onyesko ko manke ngai respect de bwanga te na manke ote mutu ne zali sasité papa sango ke babo ayo olegi ko ngai na longola suta pena lakela yo te ko ola kelanga po na somo na lokolo komi ko sakana ngai mama sakana ndeni obengi ngai popota ngai buzo ba te na poto buzo babo ayo na poto buzo ba te papa sango na tunika so ça c'est ménage mama Maria pesa ngai tester papa sango pardon papa sango papa sango na punjo sikoyo pardon papa sango toi na matanga papa sango mama Maria Elena kufeli papa pardon toi na matanga Kuna zomono obenga ya potanga buzoba. Na pocho buzoba. Ngai mutu bonga saka malamu te. Na yo bike mutu no bando tanga mingi samba. Na yo sala sur ménage. Ke babu ayo. Mama, ngai nazama komona mona mobali oboete. Nazama yele makasi. Eloko esala ngai passe kaka parce que batu bazoto sa biso basango te. Bakomi ko matela biso basango. Basango bazali bato soki biso to sangani place moko to lobili loba mboke kotambola liboso makasi. Mais pour ani bozo kipe biso lisoso te. Zo sona ni ko banga te fanda soko tuni tuna mabe bike na punju pe na cameraman na kundi bino na sima couvent. Masaka na katande ko bangai. Boyena sécurité te. Tout ça mitali bino. Sécurité ça te. Mitali bino. Na ko punja bino na kundi bino bokei. Ngala za kanda makasa na. E comme dia boye papa. Nazo yebisa auti ngala banga kata. Na tuni ka na ko bangi sangai. Nana ko bangi sangai. L'État. Ah? L'État bangi saka bato ba osala mabe makasi. Bonga mabe no saba mabe nga sali aw. Sango ko linga ba bebe, sango ko tambwa na ba tournevis. Oyo zali mabeta. Oyo zali musala bwangai na ko yeba ndenge ndoko na zabo ke kuluna moka yebo epasala ngai mabe na ko defend ndenge nini. Zamba lobi mi batela yambo etengai na batela yo. Bon ko mi batela ngoni ya yo fo tambwa na tournevis boy. Eza mabeta? No. Bongo mukolo wana mama bwangai bakuru zo simbata. Mukolo wana ngai na zonga couvent à partir ya 21 na utaki fete moko ya ujana moka bengi saki ngai. Fete ba ujana bando bataka banini te. Bani Ba soutien te. Ba bengi singa papa sango en plus na se retrouver ngai kaka na mobali ya mwana wana. Tala ba sebele ba ujana to sisi fete wana boye to komi kozonga boye bakuluna bakangi ngai. Na bisik ba bande ko nazali na mbongo te
Boka mataka mambongo 5000 francs etikalaki. Obike batenga ibable. Bana bazobanga papa sangota. C'est que l'autre est soutenité. Ndeko bwangai bongo place bongo na kena suta po baye bangai. Na longo la kiangote. C'est qu'on a tuni tango ya tsoki bongo bable wana olakile bango te. Ngai na lakela to malamu sukuna zana eloko bwangai oyo. Bona nakobe sabe na limso na limisho pe awa. Parce qu'on parle au malamu no lo be bangisanga o limisanga sundeli. Ndenge na ko limusho pe na limusho. O limusanga na neli. En plus elonge boyo ezokanisa ngai Rachel. Ex bwangai wana mwana wana. Mwana wana akima na zwa yebo na mela ye biloka miabe bakimbiolonga na mela ye babo mama na mela ye balapina etikale mkeka na mela ligordo pona koma kosotele yebo mwana wana yete na benge na rendez-vous sango papa sango ambutage makasa wana Pascal mwana ezalite siko nzoto mbwanga yi mokomi koningana liboso mokomi na sima mokomi liboso nazaka na kande ya Rachel makasi siko aseka ndenge mona yo boy ekuza pe yeme o se déguisé boyo nazo kosa ote mama bwangai papa sango pardon kosi donc ngai na sakana te mama bwangai nazana kanda makasi Rachel ta pesa ko kananga na pesa ko kanda te ngai nazana surtout soki ngai basi Rachel ngai na lela kana kombo boyo na lela kana kombo Rachel place ozali nakola kela ete. Merci ma fidèle na papa sango azo bomanga na plateau moi ezate papa sango mingi bazotala biso bazoti baloba papa sango wana eza mutu moko alatika nzambala po imite papa sango comment nalingi vraiment osala biso mo loro mo bebe na mo doit confirmer que papa sango vraiment ye ndeko bwangai ngai na yembaka oyembaka ndiwe yemba na katoliki ngai na interprétaka banzembo na fongo sukuto ni na orchestre bwangai wana tozona kozwa parce que na kati ya Roma baza na posa pe ya ba congolais ba biso bakenda koyemba kuna yango déjà na fongo si orchestre kala mingite avant que déjà $100 boyo pe singa $100 boyo bino ngai makona kosala ba démarche nyonso orchestre comme noni ba Kristo orchestre na comme noni ba Kristo ba Kristo kakati soko za mu Kristo to goyate siko ngai moko na za mu Kristo te mena za wana musuku orchestre bwangai mezo boya ngali soso ndeko bwangai siko na nzembo ya ndeko bwangai na lingaka makasi mwana bwangai onani oyo Gali Garvey ya oyebie Gali Garvey mwana moka yembaka barman nzembo wana mabiso makasi te nzembo boya siko yemba za nini oyo mbokelenge oyebi nzembo wana mbokelenge oyebi yangote ozo wanga no yebi nzembo wanga ngiro makasi wana ngai na yemba ka nzembo wana na kati ya kuva yambo ete ngai na salamu sana ba mamelo na kati ya kuva ba yemba ka chanson religieuse ba yemba ba mbokele ndoko bwangai ngai nazali sango ya kibolelo kobosa na ta ezali pa men boyo ngai nazali sango ya kibolelo na mboka ba biso soki tozana kanda tokosekiso bokelanga mbokelenge ok na bandeli namboka na biso soki tozana kanda tokosekiso tolinga bongo te me tokosekiso bafutinga lelo na meli masanga mbongo mosili bwango tolingaka bongo te tozolia yaka na siliso kanda mama eza susu na mona bwangai gezi maweta nzembo boya yembaka boye boka kete Akisa makolo boyo kibokolo mama kiboko walisa makolo boyo kibokolo mama kiboko ya simba kiti papa sango pardon simba kiti ezane sentiment ya nzembo ndeko bwangai mwana wana basimba kiti to simba kiti buka miri to boke miri nasko na bakisa ale buka mbeto kibokolo mama kiboko ya buka na buka mbeto reboa peso mbote reboa peso mbote siko mwana bwangai bina file wanga manyoso ya malamu na mabe lelwe meme kilo bina file stoma bwangai elia nyoso mesone na nini stoma bwanga yeli ya nyoso mesoni suki na ndonda lelo elie bwango bolingo
Ah, soko monengai na lele nzala. Kopia bile yite, motema bwangai eliakala. Ah, bile ibwa motema bwangai eza Dorcas. Hey! La grande chroniqueuse. Eh, pardon, Papa Sango. Ça n'a scène de Kobwangai. Merci, Papa Sango. Mais Papa Sango, donc, disons, Sango, ma chanson profane, mais religieuse. Non, Sango, lequel est une chanson religieuse, mon jamais. Yo kante ko Bwangai. So nami lobela kante ko Bwangai. Lalinga frère Bwangai makasi frère Patrice Ngoyi Musoka. Musoko. Ah Musoko maso. Nzembo boye. Siko nami lobela ka soki ndeko Bwangai frère Patrice Ngoyi Musoka azaki prêtre abe lokola ngai. Yena na banzembo boye za ka so yemba nanu. Malembe lokola Cameroun zo tambola. Siko azaki siko sango lokola ngai esilit. Album bien zembo moko boita 45 minutes. C'est quoi dans ce mazo yemba? Maman, nami lobela lelo soki frère Bwangai Patrice Ngoyi Musoka azalaki abe mais lelo ngo simba. Ah mais ngo simba ta nze mona ralentir boy. Maman tunanga inene mukolo wana abi nze mona ralentir. Maman obi ke biso basango pe to swanaka yaka na couvent omona lolenge biso basango to swanaka bundaka pe kasi to bundaka na ndenga charisme bundandeni. Imagine ce qu'on gagne, Papa Sango, nazo bunda na abe Mathieu. Parce que vous avez quand mukuse. Mukuse. Ngai kote zaka to mukuse ko donga zaka et tout est côté mbala moko. Yango no simbeli nga tournevis. Kasi na sima on a déjà prêt. Ngai ataba mamelo to solo na bango buna simla ba na zanga machete na kati ya pantalon bangai te, machete ezali, mwali konga bangai ezali, gileta mozali. Bonjour que yendi makasi nga dengo mibali no okenda bino wapi mibali no okenda na bino wapi ngai nde soko elinga ba bebe wana sava ndeko Bwangai to swana kana charisme bwana komona abe Mathieu talingai iyo ndeko Bwangai Papa Sango na charisme yo zo sakana na ngai ana kanda me azolo ba rapidité mais ce qui Patrick na fils biso bongote biso yo Papa Sango, est-ce que yo zali bogare? Ni patalio, ndeko Bwangai, abe Mathieu, ke baboyo. Si tu veux bamamelo, so bazo swana. Wana siko ma sœur Marie a swana na ma sœur Catherine. Yuka ma sœur Marie. Sia Mase Katerina Batanga basi Batanga peyo Baso na kande Lasko Mase Katerina Sia Yo lataka Kabela Ngai na lataka Kabela Wana siko yo mais nano grand-mère aye Mukonzi aye ma sœur et ma mère chien ta quoi tiens bino me balé bozo swana ona ni boke Mado kasa pelera yo. Mado kas. Mado faso pelaka. Yo mwana da wotenga na opela. Omonya bimi, abimi penza do ba osa makambo wa Papa Sango, imje Papa Sango la tenza Papa Sango esaloni. Courage nae. Iza na monde eza chaque mona ndenge nae.
Et à talent. Oui. Et à talent, mon toi Monique. Alingi asala. O papa sango asala. Asala nae. Mais apika. Apika neni. Apika. Parce que chaque mouton a vision nae. Oui. Il évite mouton à banda ndé nini. Tia combien ndenge nini. Mais moi pas donc disons appelé pour les rayons to banda biso. Il y a problème té. Il y a makamut. Voyez. Cela veut dire au tal la musala ou na osala na musala mutusu ya ndenge nini. Voilà vraiment. Il y a la différence. Là tu as raison. Au monde. Donc là par rapport à la qualité le mutusu osala. Les longs là Facebook, Instagram, YouTube partout ba suivre et tout pourquoi même la télévision puis et tout. Ba yebe lo anweza ezaka inné. Banga pas na comédie za na ya makila non. Vraiment. Ezaka fa osala na comédie té. Même si ba yebi singa même quand pour na uti bandu de ville. Disons la minute non pas na mutu mona ki on a bandu de ville vraiment impact moko. Il y a Osaka tout, bah apprécier vraiment mon temps. Imaginez bah mon vie dans le grand du boulot hein. Mais ok qu'on a bossé di tourner batunos bah landio partout donc ça montre que toi as un talent. Voilà. Toi as un talent. Bah on bien type de zonga tout ça bah spectacle on a une semaine et demie type tant de zonga na biso. Maman mon temps obi mais y a problème té. Ouais le to peksa mon touté. Ce que vous bien bon to peksa pété. Les lots de qu'on a ngai bankale. Junior mobile ici. Les lots na simana tout le monde ba mobile c'est belé. Donc l'autre c'est belé donc c'est toujours la fierté et ça les paie bien, ça montre que non et là qu'il y a bimisa qui na simana so mon bato belé d'ailleurs ça on est net perdre légende on a pas au sala bien le so mutuma bimi que oh papa sango bien a ben tel quand la bonheur so ka ben na même ma ba sanga bien so ya ben na ngobo na landi na muni que non asala que le ko moko donc il mo ka bonne ko avancer quoi. Donc, c'est pas un grand problème. Et à mon dit, yo tchelo kolo, on appelle na tchelo kolo. Donc yo soki nga tchelo kolo landi ngai. Pika pe na lokolo na ngai. Pour éviter le kolo parce que monta bi mise loko aga légende aka idole loko na yo wana. Donc mais pourquoi pas au ça la troupe théâtrale? Bon, troupe théâtrale non noté pour l'instant. Pourquoi? Ouais, non, ça, d'ailleurs, tu as la troupe théâtrale. Maman, nous, c'est un financement. Voilà. Et on peut lancer qu'on t'appelle, il y a courtoisie, il y a ces parties, nous sommes soutenus, papa, ça, on va saler en haut. Donc, nous, ça demande un financement. On a eu idée, maman, on a pas fait mode, on a créé 10 gags. Banda lobby, il y a 10 gags. On a commis, papa, ça, on a. Donc ça montre que nous n'avons pas ça, nous avons improvisé côté la nature, comment, et on a une vidéo. Donc tout ça, tout ce que ça va tout, mais si on a vu ce qu'on a se lancé dans le monde théâtral, on a se lancé dans très bien, mais ça demande de financement. Donc on a recruté il faut jouer, il faut ça dépasser, il faut jouer, tout ça. Vraiment talent. Et puis William Chen Baroyo Kabiso, va soutenir ma vie déjà, Bazali, les boss, pas trop beau gosse. Abeda chou baza ba Eric Mandala baza wana ba oswana petit ba na pesa un projet na ngai ba soutenir nga biso matande za nango mama to créer avec le temps mais sinon na za na groupe de gag ya papa sango ba tout on a tourné na bango wana ba ngotuni ba na papa sango donc groupe de gag na so mutelebi que non azo bino bo sala bulo mo ouais so mutuma bi que non papa sango yo na bat na yo to bo so scène o scène à 10 minutes o scène à 20 minutes trop du monde à 4 salons parce que miko na mo selo moko na même na scène même scène na conseil même scène on me belé na 4 mais pas ça bête ce nom moi bête c'est moi histoire à Vanessa Vanessa qui Vanessa vraiment azo bête so mabakuna ndingo wasakana mama tote manan oyebi ke makol obi ngaza muta mouvement ngaza kami ko vanda mingi hémorroïde te mama oyebi ke mwana wana Vanessa azo bomanga ye makasi vraiment yango na lobaka te basi lokola ba Vanessa baza lokola bandoki moko boye mama imaginez lobby Vanessa aye kotala ngai mama Vanessa aye kotala ngai imaginez Vanessa aye boye akamati alongoli nanu dina bwangai alongoli dina bwangai Vanessa fandate alongoli susu chemise bwangai na lobi Vanessa zolonga bila bwangai bondenge nini avant d'aller susu te alongoli single bwangai siko yo tika nani yo kana no mama avant date alongoli susu kilota bwangai mama Vanessa linga simba mukadi bwangai boye na bise yo Vanessa ko simba mukadi bwangai te ko
kosimba mokadi bwa ngai te yo lingo mona ngai papa songa za faible mama tuna ngai nini nini papa sango nayebisi kosimba mokadi bwa ngai tayebisi ngai papa sango soki nazolongola bilamba bwa yo boye ezali parce que ngai pe naza na posa natanda bilamba bwa ngai donc atandi pe bilamba bwa ye yo kanisaki nini papa sango tala mbonjo bwa ye ezali nde bilamba azolongola bilamba bwa ngai na singa ezalaki nde na singa mama babone nyonso oyo baide bwa bango eke musika bambonjo bwa bino balikosi bwa bino na bamumazolo bwa bino Vanessa, basi mabe mama. Non. Naba Dorcas. Oh, papa sango. Papi que les solo ngobeti, en tout cas baboye na biso et le Congo ne tombera jamais donc papa sango bominga. Ngana kanisa so zo banini papa sango ne Vanessa ndale kende ko ngobla bano na singa. Na singa mama. Papa sango. Moi na ngabo mangai. Azape na sima tala cimenterie. Aki aza voisine bwangai. Oh. Mais na ndenga solo pe na leka bwangai ya. Oh. Na leka ye pe déjà. Makamoto betama nango calme. Vraiment on a déjà plus malem baye tozo ke na suka émission na biso ya mokuli ya lelo ngana papa sango balobi ko seka gogo baba lelo zaka ko seka na ko seka. Vraiment papa sango. Maman. Donc il est parti de qui est producteur moi bien vraiment bien à soutenir papa sango donc babi au cartonné sous fort. Eza bongo. Maman étoile les arcs étoile hein. Étoile les arcs étoile puis surtout lingene ba soutien. Maman obi ke loka ta ko to rappeler kama soutien ngo. Nani mona bwangai anse na utaro na kenda abenga ngana kende ko za ba soutien bisa papa sango fona soutenir yo yake pa ibwangai na ko soutenir yo na keye pa ibwaye bona kotie na molonga ni boye 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 ngai na kanisi mwana wana anse luzo zo pesa ngai soutien ngal ba soutien mbongo ok tatiki moi boye kaka bongo udia la te filer apesi ngai soutien obama balataka oh ngana bisi ndeko bwanga ya to makona likoshi bwana ansa ndenge nini ngana sengi yo soutien o ya mbongo yo pesa ngai soutien bwana balata ka olata vraiment bwato yo makona ndeko bwanga yango ngana sengi na bato nyonso bali ba soutenir nga pesa ngai soutien o ba mama balata ka teme soutien ali konda ngai na sengi soutien soki producteur moko amonani mama amona na kutu yebo to biso ka mona ngai ngde amona na pour que to sala makama mbala moko vraiment bon c'est producteur moi amonani à soutenir papa sango à Rosoyo wapi na adresse ni na numéro ni. Merci beaucoup ceux qui na ba nyonso yo balingi ba soutenir papa sango ba kozwanga na plus 243 81 07 30 354 plus 243 81 07 30 354 balukanga pe na Facebook batape papa sango officiel na Instagram #papa sango officiel na TikTok papa sango officiel na YouTube papa sango officiel pour la vidéo botala biloko nyonso ya papa sango. Merci beaucoup tout ça qui est malé déjà mon papa sango to na poso zonga na couvent pour ozo longola ide ba bébé olongola ide ya qui escroquerie olongola ide ya kotuba biso ba tournevis olongola ide ya kopeta so marteau zonga pena na bonzambe pena ba inspiration na vraiment ba o pena tombo dans bozala vraiment na ozolo bozo tala boete talaka boye malamu ndeko bangai ngana zo yebisa yo zo sanga na kuvanda ngeneni ngai yo ka mama oyebi ke toza na découvant kuva ya basango ya kala na kuva ya basango ko nga sango ya kibulelo na kuva bwanga ya sango kibulelo toni ozonga na wakala wana na boy wana vama mama oya kala ko souffrir hein baby ke lelo to kende to zonga pena wana lelo basango babebisi mokilier basango nyonso so batinge na église mo catholique de fo alinga ka bani pourquoi ouais wana ezali pédophilie pe bandi bango awa pete hein e bandi na bango banda kala e fait ako linga kabana mike wana même na bon na habité na oyoka sango mo abota kikunda eza ko bota eza problème mais ma osuma keno ezo réclamer kaka bibi lobete bokende multipliez-vous siko biso basango to bota te osuma no liloba boatata ezali ko réclamer kaka. Non, mais nous devons prêter serment. Prêter déjà serment qui est beaucoup beau tâté. Wana banga serment na prêtango, baya batia gene, batia masanga, nous prêter serment na ndeng na simadring.
nazo ya biso ma bangai nga na prêter serment c'est quand les longs de la dame so que les lo sultan on est aboué papa ça no kabango bien te quand to longo na no sultan ba sont quelque chose ba longo ba ko peut ko proposer à ba $3,000 ba $4,000 que papa ça no longo la mbongo côté de bande ba bébé et on les ani nyongo na ba bébé lingi on te linga ba bébé soko yeke papa sango nazo pesa 5 bébé ya liboso lokola yo ya mibale basi lokola ya Saint Capage bazu Espela Lyon bazu Nela Finda bazu Nela wa Nela bazu basa kitoko wana babiki papa sango longola sultana na kolongola kasi na kolongola ngo momentanément nazo longola ngo poto sala musala soto sisibo nazongisi yango musala ni boso komanda ko bwangai komaka zalaka connecté soki papa sango azakoloba soki tosilisi musala ni nazongisi yango basango bazofingisa musala nzambe makasi mama atika mama yango nazoloba bato balingi kotosa biso so basango te bakomi kopakola biso nyei na miso nyonso bato bazo mama ebike na mboko yo biso basango tozalaki soki tolobi liloba boye population eza na nsima bwa biso kasi bino mo mutu boye tobebisa te tozali te tozotia application mise à jour to renouveler l'application ya basango nazo biso wana eza expiré tozo chango mise à jour pour megande za te sona ba condoléances na ngai pa ya maman Marie-Hélène o a perdre papa na esango salima basala nzambe bi basala nzambe pour faut semble pa maman Marie-Hélène maman Marie-Hélène maman Maria yamba molema ya papa ya ndeko bwangai mama Marie-Hélène tika ete papa kinina kimia ye mokonzambe mutapesa ka nzambe mutazwaka to sala boni donc comme penkembo ezonga pa ya moko tata bwa biso amen ngaya musuna lo ba amen temo na bosa na amen na sisi prière to lié amen mutu te mama mutu tant dans le besoin pour faire un ménage comme na baluka absuna komaka bien absuna komi normal ka kasi na lo biton usko na lo babongo okomo ba o tu nga sekonde bolo babongo te eza point faible bwanga yo toucher ngai pardon papa sango on te comme déjà na suki émission sur mokolo ya lelo yebisa biso banda au quotidien monde ya comédie réaction nini oyo ozanango na ba oyo baza supérieur na yo na monde de comédie to ba oyo baza inférieur na yo na monde ya comédie ou ba oyo bozana bango même génération non relation bien to solara na biso bozana bango bon terme donc tellement bien to solara na lo ba on monde eza monter aux ranking quoi voilà eza monde bo la fierté ya mboka na bino parce que bo la ranking pour la raison ni au fini mutute otongi mutute za que non bientôt bosala musala moko faut bozala moko ti ya eti ba soldat tawa ke bitu bazala même morale et to ke na mission so ko boma sala busu bit ba imouste comédie faut za na mission ya au sexe ba fan na biso boyebo ba collaboration leur bon sala toujours très bien donc je suis vraiment bon terme na ba frère nyonso ba grand nyonso bandeko nyonso na ba petit nyonso to sola na biso vraiment merci beaucoup papa Sango Bwanga le bonheur ya suka ezanini papa bolini yambo etengai na banda na kopesa na merci mingi pa ibwabino epai babino avant ça bandeko nyonso bozolanda émission bo s'abonner bo activer pe cloche de notification na pour na ko rater ba makambo mingi ya chaîne te ouais merci mingi d'abord na bandeko nyonso merci na bandeko nyonso oh batali émission merci na ba grand na biso ba comédie bazo ko avancer toujours bon boulot na bango na ba o bazo ya toujours bon boulot na biso ba toujours na bon boulot na ba nyonso ba edinga été au papa Sango artiste humoriste comédien na bino donc ya ko lobeza mingi soutien maman parce que ceux qui soutiennent yango ne osala c'est pas là de rater soutien ya les comptes bandako bangai donc ezali soutien vraiment ya mbongo donc financement ba sponsor somaso bazali ba partenaire ba travailler na papa Sango to pesa da contrat mais na rappeler on le sous donc tous on pour ça ba soutenir biso lelo to sala musala ya bien l'autre tala biso ba to mbote boyo fuboyo kosbo tout ça ba c'est pas na façon on a ko imiter ba Sango quoi et ça un peu difficile pour ça là ba ko incarner ba personnage abomé quand même to ça là
Donc c'est vraiment à féliciter. Donc bah soutien na bino et ça la biso vraiment bien. Donc na pesimbote mingi na prophète Marquis et Fata Dadi. Merci mingi. Na le boss Keke Osia, hein, Kakare Club. Donc le boss Abé de Chou, patron Bogos. Il y a na ndekonanga ya Guilain Omelonga na Suède na leki na Martev, il y a Willy Moucheni, hein ya. Moi na la fondation Willy Moucheni. Donc les grands boss Eric Mandala, Mama Disney, Mama Yabana, Mama Talabiso Père, Talabiso Bana, ba comédien. Donc Mama Rachel Puta, Teltinda, Yannick Poiti, Bana Plaza Nyonso, mon boss Guérison Mukawa, Mama Dorcas, Maman Mbote, je sais pas nayo. Ah balobi, c'est que Bana Plaza. Merci mingi. Na les grands caméramans. Merci Mampunga. Ah, merci Mampunga de Kobwangai. Donc nous sommes là moi na moko boye avec akolita banga kimanga ina bebe bo. Je na moi na na goja yoka. Tende Kobwangai bo soutenir ngai. Bo soutenir bonga pour savoir contacter Papa Sango plus 243 81 07 30 354. Ah bon inviter nga partout na ba anniversaire na bino fête de mariage pour la de grâce académique partout pour na ba réunion bino bo inviter nga Papa Sango roya a ambiance paix. Nous regardez bonne humeur, il y a pas invité Nabino. Donc merci hein. Ma bonne. La bonne de la Sima. Non, Papa Sango. Papa Sango. Tu vas soutenir Bissona. Merci beaucoup. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Bopesa na le Congo ne tombera jamais balobi. Ce qui au Sabona dans le Congo ne tombera jamais au cause de la décité nous avions information il y a bien chose éducatif. Donc ce que ça bonne donc Osaka bien à bien toujours na émission na biso parole de vérité na pesi ba condoléances nanga et pas ya maman Marie Hélène qui babu oyo a perdre papa naye paix en son nom papa et merci aussi na ba nyonso ba obalinga ngai merci aussi naye moko hein babi moi moi so la bien Sandra Moussouri maman na Giverne moi c'est à peine ma casse ici merci na yemoko yaya de moi yaya Abissina Kiakesid hein forme de valeur Congo ne tombera jamais ezaka ka chaîneté eza ONG odo sunga ba ofele odo sunga ba veuve odo sunga ba bola balobi yom tozaka la posa ya kosunga balobi pesa ekopesa milayo donner vous sera donné balobi beta www le Congo ne tombera jamais.com aux abisso to benga biso na numéro na biso eza affiché wana aux abisso wana to tiki maloba Papa Sango asela biso prière ya clôture pour la msala nzambe pour te terima. OK mama Maria tala mwana boyo Lea bandaki masolo nangai to solo lima kasi kasaye bakaete soki masolo moseli ngai naye to kokende na couvent pe to kosola makambo ebele batela ye batela ba mibali boye batela ba ex boye batela bande konyonso yo ba uti kolanda biso batela mibali boya bango batela nana so benga ngai boye. Alors de fin pour la matada yo kande ko bangai na mama oyo na yebisa kiyo wana aso tongisa ngai makasi lelo pe na tonga wuti ko zalao o ngai na longola bilamba boye ayebisi ngai na longola bilamba boye ngai tangu na monya zali mama mokolo boye mo ngai na longola bilamba boye libande zala kite na yebisi akota na kati andako akoti pe na kati andako ya do fin pour la matada na longole pe bilamba boye na komi kolongola bilamba oyebi ya dauphin tango nazo longola bilamba boye ngai nazo yoka somo nazo tala mama mokolo boye ngai nazo longola bilamba boye esalinga intima somo makasi oui na longoli chemise boye na longoli bilamba boye nyonso pardon ya dauphin zali boye mama wana defisaka bilamba adefisaka bilamba sikoyo lokola ngai nalingi kopesa mbongo boye te jango ashiliki te ayaki po ete ngai nalongola bilamba boye oyo ngai nalataki po ete ngai nazongisela ye
Yo kanisa kinini? Ah ya do fembo njo boya to moko mama mokolo bonga longola bilamba boye ezande bilamba boye oya defisaka ezalaki pa ibwanga yi nyongo na ngofuta nyongo te kidi amfuka keba boyo yo kanisa kinini rambo njo boye. Merci beaucoup Papa Sango. Bon, on a vu sur les qui prise définition. Non, la fille de la patronne, on a qui prise définition. Il y a Papa Sango, merci beaucoup. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese.